Tangela biso ba qualité ya basi olingaka oloba nini? Ba qualité ya basi nalingaka mwasi moko aza mayele, mwasi oyo azala indépendante, oyo réfléchiraka bien, une femme de caractère, mwasi oyo ayebi caractère, ayebi valeur na ye. Ok, merci. Et bon, ba défaut olingi komona tate. Ba défaut mwasi akosaka, mwasi a atambolaka partout, tu vois, azalaka chez tout le monde, asolaka na mutu nyonso. J'aime. Ok, bien sûr. Bon, yakananga boye, moi basi ba pasoli ba ballon na bango to kene pa na bango tozwa ba raison pona nini ba pasoli to koki ko banda na kombo na yo na âge. Kombo na pla midi, naza na 22 ans. Ok, osala nini? Natekaka biloko. Ok, merci. O pasoli ballon na yo, okoyesa biso po nini? Na ngamba ba tatouage te. Raison ya wana. Merci. Et bon po na yo, azali ba genre basi o se plan na bango? Oui, elle est belle, ça va. Elle est belle, non. Ok, merci. To kende boye mususu a pasola ki awa. Bon, to kozwa kombo na yo na âge? Je m'appelle Armantine, kombo nanga Armantine. Je 26 ans. Merci. Osala nini? Je suis ambassadrice Sanguingue Sport. Kitoko makasi. Donc, au pasoli ballon na yo, okoyebisa biso po nini? Déjà, pour un roman Naeboé, il est à mon goût. C'est vrai. Il est bien habillé. C'est vrai aussi. Il est beau. Maman, le belanga lingala. Hein? Aza kitoko. Et n'a pas soli ballon parce que à l'obi que à l'ingara sur bazar partout. Du coup, pour moi, je suis trop resto. Trop dans ce que j'ai fait, je suis trop réseaux sociaux. Et du coup, partout là, il y a plein de monde qui me voit. Ozongi susuna français. Désolée. Et ça va te belé bah mon arana. Donc je suis quand même partout. Et je travaille dans des restaurants et je suis en collaboration avec plusieurs personnes, donc ça n'ira pas. Ok. Tant le biongi basé partout te. Ozo bana sens wana. Non, je parlais dans le sens il y a accessibilité. Bon, moi, je suis Accessibilité. ouvert à tout le monde. Donc, Ah tout le monde oui, vous pouvez me remettre mon ballon. Oh, ok, bon. Eza malamu. Eh, parce que nga na kamu obi aza bien, makamyo ça bien. C'est déjà mon mari. Oh! Yango, oui. Merci beaucoup. Ok. C'est pour toi. Wow. Ok. Ok, merci. Bon, to continuer awa. To koki kozwa kombo na yo na âge. Kombo na Jennifer, nana 23 ans. Merci, Jennifer, osala nini? Natanga pe na salaka. Ok. Bon, o pasuli ballon na yo. Okoyebisa biso po nini? Pour ça ba tatouage ici, juste ça. Ok. Azali bagu ya basi baselipisaka yo? Bon, c'est une belle femme. Olbi? C'est une belle femme, ça va. Ok. Merci. Merci. Ok. To zonga boye. To ya boye. Bon, ezali kokende bien makasi po na yo. Donc na kozwa pic oyo na pesa yo, soko simba oyo eza yo. Donc ozali na ba ballon 7. Pour le moment na osenga soki okoyi ko pasola ba ballon mi balé. Ba o ba seplicioté pour le moment. Oko approcher bango oko ke otala bango. Ouais. Natan na yo o pasoli mi balé. Elle déjà, elle voulait trouver des gens. Mokoli sous tikali. Ok, merci au kotikala na yo wana. Yakana ngai. Tokoyi kozwa kombo na yo na âge? Kombo na Brenda, naza na 24 ans. Merci Brenda. Osala nini? Natekaka ba perruque, ba robe, puis ba pantalon pour les filles. Ok, merci. Tomoni ke ozalaki na ballon na yo, oumelaki nango pour frère na biso awa, okoyebisa biso pona nini? Bon, aza kitoko. Aza vraiment bagou nanga. Ok. Merci. Brenda, au pasoli ballon na ye, okoyebisa biso pona nini? Bon, elle est jolie, mais moi, d'habitude, je suis timide. Et à la voir, elle est trop timide. Elle n'arrivait pas à me regarder. Comme ça, il est bien. Bon, elle est jolie. Aza kitoko, mais à la voir, moi, elle est timide. Aza ramuta kimia. Parce que Romo n'est pas très timide. Donc, alors, tout à l'heure, et si maté, faut nga muta show. Et moi, muta mo boy.
a booster nga parce que nga aza muta kimia. Bon, moi, eza solo za moi timide. Non, naza mungala. Oh là, on est lobby pe makamebele. Nga pe naza mungala. Ouais. Ouais. Ok, merci Brenda. Ouais. To kita awa na se o pasola ki pe balo mususu awa to koki kozwa kombo na yo na âge. Kombo nanga Rit, naza 23 ans. Merci Rit. Osala nini? Nasala na restaurant. Na restaurant? Ok, merci. Ozaki na balo na yo? Pona nini obombaki yango? Ngambela ba tatouage te. Olinga mibala ba tatouage. Te, ok, mais o pasola ki balo na yo te. Nalinga na pasola. Nga opesa mo ata aloba. Ok, merci. Azali bagu na yo? Bon. Normal, hein. Ah, normal. Mais la monnaie qui déjà c'est une tendance à passer là-bas, là. De gagner temps. Ouais. Ok, merci. To zonga awa boye. Ok. Bon, ezo kende pas mal pour na yo, hein? Et kende bien makasi. Bon, sikoyo, nakopesa yo opportunité, o tuna bango question. Ouais, question au bois qui on pas moutunio surtout, ba o bazana ballon, tuna bango question, peut-être que o sungayo o ye ba bango personnalité na bango quoi, pona to kende na étape mususu. Bon, na tuna ndenge nini olingaka relation amoureuse ezala avec un homme et ba comportement na yo na relation amoureuse. Ok, ça va. To ya awa pona to tuna bango. To koki kozwa kombo na yo na âge? Merci. Kombo nanga Sarah Merlia, j'ai 24 ans. Et puis osala nini? Ouais, na travaille à quelque part. Est-ce que j'ai Nankoloba? Oui, au Koloba, ouais. Téwan ça, je peux pas. Mais je suis quand même réceptionniste quelque part. Ok, merci. So ko pe sa réponse, il y a questionnaire. Déjà, relation amoureuse nanga déjà de un, tout c'est comprendre. Maturité faut izala. Na mitcha na place na ye, ya mitcha na place nanga. Tout c'est comprendre parce que il peut être là à travailler et moi je travaille. Donc, soit déjà te se comprendre ici. Et puis qu'il ait dit, c'est tout. Ok, merci. To pusana awa boye. Kombo na yo na âge? Merci beaucoup. Moi, c'est Rebecca Kona. Nazana 25 ans. Merci Rebecca. Et puis osala nini? Oui, nateka nazando ba chaussures, ba veste. Okay. Merci. So ko pe sa réponse, il y a questionnaire. Oui, et puis sa réponse na question il y aura tout se comprendre toujours. Tout se comprendre, tout tambola bien. Merci. To ya boye. To ko ikozwa kombo na yo na âge? Comme l'angai Vani Yangou, j'ai 23 ans. Merci. Vani osala nini? Je travaille au supermarché. Okay. Merci. So ko pe sa réponse, il y a questionnaire. Vraiment, je n'ai pas compris. Ouais, ko bandela question. Comment tu aimes relation amoureuse ezala? Ndenge olinga relation amoureuse ezala, ndenge olinga ba traiter yo, ndenge olinga rapé, ndenge o se comportera rapé. Premièrement, moi je suis capricieuse. Ndingaka mobile à comprendre nga. Et puis ce qu'on a le bal caprice nanga ito ou milité. Ouais. Je suis comme ça. Et puis ndinga répéter mobile oyo à Kosaka et puis si tu travailles oui, mais si tu travailles faut rester à la maison. Mibali o bimara na ba camarade ba kende boye suivant ba camarade crâne de mimara ba ville. C'est ça, j'aime pas. Okay. Merci. To pusana boye. To ko ikoza kombo na yo na âge? Je m'appelle Armantine, j'ai 26 ans. Merci. Et puis osala nini? Je suis ambassadrice à Ngenge Sport et j'ai fait le droit, je suis juriste en formation. Je fais la communication des entreprises. Donc. Et puis le balingala. Ok. Naloba lingala bien. Ok. Merci. Donc, so ko pe sa réponse, il y a questionnaire. Déjà pour commencer, j'aime bien qu'on me traite comme une reine parce que c'est comme ça que je vais traiter mon roi. Le bango ce qu'on a lingala. Et ça boende la lingala va traiter ngai des reines. Donc l'appétit vient en mangeant, le reste va suivre après. Merci. To ye awa boye. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Bios, j'ai 25 ans. Merci. Osala nini? Je
Je suis modéliste et styliste. Ok, merci. So okopesa sa réponse ya question na ye. Bon, déjà, de ma nature, je suis une fille nalobaka mingi. Et déjà, nalingaka relation à la kimia. Déjà, quand tu es flamme, tu peux dire c'est flamme. C'est comme ça que je traîne pas avec mes relations. Voilà. Merci. Ok. Tozonga boye pona yo. Bana da kokanisa, parce que balobi très bien. Balobi penza kitoko makasi. Ok. Nakosenga osiko à par rapport ya ba question, ba réponse ba uti kopesa yo, pasola ballon kaka moko. Eza pasi, hein? Bapesi ba réponse à kitoko, mais soko pasola ka moko. So vous allez prêt? Ok, ko pasola ballon. Eza pasi, hein? Eza pasi. Mais il faut ça la main. Ouais, so vous êtes prêt? Ok, toko tikala na yo wana. Ok, bon. Natuna nanu, ozaki na ballon na yo, pona nini? Parce que, par moment, Oni no gara ko bando kanisa nini osalama, osewumili na ngoma ndambo. non, mon héros, non, le bâti. Non, aza baguna o tokolo baza ba garçon ba sepisaka yo. Oui, mais Ok, natuna o kasi. O pasuli ballon na ye po nini? Bon, aza kitoko, azoloba bien, mais aza capricieuse. Nga, nazara un peu capricieuse, mais il y a déjà des gens qui aza capricieuse, moi aza capricieuse ma casse. C'est ça. Ouais. Merci. merci beaucoup. Bon, tozonga boye. Ok, ozali na ba ballon 4, hein? Tuna bango susu, question mosusu. Pona aider yo oyeba bango susu mamukia. Tu te vois comment à 5 ans? Ouais. Tu te vois comment à 5 ans? À 5 ans, ozomimona wapi? Tokoki kozwa kombo na yo? Oui, Sarah Merlia. Merci. Soko pe sa réponse. Il y a question na ye. En fait, il parle bien, mais ma question n'a pas posé un peu. Nakolo bande nini. Poser ils sont un peu clair, hein, pour nous répondre un peu bien. Non, reformuler. Ça. Bon, quand je demande à 5 ans aux comment, je me dis comment tu vois ta vie selon le développement, selon le développement à vie. Tu aimerais, dans 5 ans, avoir un foyer, avoir les enfants, avoir une famille, ou bien aux années prêté, dans 5 ans, tu peux commencer à construire une vie. Merci. En fait, ce qui concerne ma vie, c'est Dieu. Ouais. Dans 5 ans, peut-être que j'aurai d'enfants. Dans 5 ans, et peut-être que Lingala, hein? Non, congolaise, Lingala, très bien. Merci. En fait, dans 5 ans, peut-être que nous avons la présidente de la République, je sais pas. Donc, on a lobby nanga, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est un peu ça. Ouais. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Oui, comme nanga Rebecca Kona. Merci Rebecca. Soko pe sa réponse ya question na ye. Oui, réponse à question na ezali. Dans 5 ans, wana déjà nazapa nangai, nazana bana nangai. Nakomi pe déjà nakoma pe na entreprise nangai pe ngangai moko. Oui, c'est un peu ça. Okay. Merci. Sana awa. To koki kozwa kombo na yo? Armantine. Merci. Na réponse ya question na ye. Dans 5 ans, la zone mon nanga une forme entrepreneuse avec mon propre entreprise. C'est un peu ça. Et le reste, inbox. Ok, merci. Ya awa, kombo na yo na réponse ya question na ye. Kombo nanga bios, réponse na ye, na répondre en clair. Dans 5 ans, ils ont rêvé à moi sinon ça. Déjà, dans ces cas-là, moi, je peux dire qu'ils ont déjà ébélé. Dans une année, ils ont rêvé à moi sinon ça dans la libala, à bota ça la foyer na ye et surtout, naza femme moko na ngara komi bunda mingi, naza na télé nanga visibilité quoi. Voilà. Okay. Merci. Oyoki ba réponse hein? Oui. Ok. Donc pona yo ozali na ballon 4 na ko senga soki okoyi ko pasola kaka moko. Ouais. So ozali prêt? Ok, au pasola ballon moko. Par rapport à ma réponse ba utopesa o.
Par rapport à ma réponse, je vais trouver celle d'elle. Ok, merci. Toi, Awa, bon, au bombaki ballon na opo anini. Ok, merci. En fait, Namumba est ballon parce qu'il est asa bien. Et du coup, là, on a monié nano. Il y a tobola ballon. Et là, on y a poussé un tobola ballon. En fait, tatouage naïe. Parce que na linga ka tatouage t'es pas moi mobile. Et puis, je me suis dit, non, tatouage des causes à obstacle parce qu'il peut changer à Kolongo là et tout. Des raisons pour lesquelles les Rabanjo le bas, j'ai compris qu'il est poli et tout, de la garda qui c'est tout. Merci. Au pasoli ballon na opo anini. Bon, la pasoli ballon parce que, tu vois, moi-même, je suis Naza très chrétien. Je suis aussi un futur serviteur de Dieu. Mais, Nzambe, l'homme propose, Dieu dispose. Et elle, en fait, on dirait azotique à charge nyo se panzambe. Déjà nga na ebi o à travers o na salaka na ebi o yo na rokoma dans 5 ans. O na rosa dans 5 ans, c'est que je veux. Mais ça nzambe ndé devant na ezali ya ko exaucer, o eza bien pour ngai. Tu vois, c'est à cause de ça en fait. OK. Na sentir ko za na réponse ngozongisa. Non, la réponse c'est. Okay. En fait, je suis surprise yo kandinga lobby que oza futur serviteur de Dieu. Serviteur. Ah, c'est bien. C'est bien. OK. Merci. Oza futur serviteur. Osala ni na lingomba nzambe. Non? Osala ni na lingomba. Oza destiné. Oza destiné. Ouais. C'est pas de ma volonté. Ils ont volonté d'engager, mais oza destiné. Amen. Ouais. Tolinga bongo penza. OK. Donc nakotuna nayo na osenga na osoki okoye ko pesa bango susu question moko. Mususu. Question ça. Entre vous trois, qui a déjà un enfant? Ouais? Kawana? Ouais. OK. To kine pra bango. Donc question na e ozali na mwana? Non. Okay. Ça va? Ouais. OK. To ya awa ozali na mwana? Non. Il faut bakisa ba question. Faut ta question mususu parce que tous la réponse c'est bon surtout bon. To ya awa ozali na mwana? Moni, question na eza penza bien te hein. Ouais, bah sa question. Ouais, bakisa sous question. Bon. Je veux savoir tu es sorti avec combien de hommes? Oui. OK. Ça va. Ma fille, tous à la l'aise. Ça va. Réponse, c'est l'excité que Thompson. Oui, non. Mais pour savoir. Bon. Si vous avez une expérience en matière d'amour, bien. OK. Au question na wana siko, tuna ngona lingala. Nga lingala nde kota nga bien na matoi. Tuna ngona lingala. Pardon, papa. Ouais. On m'a déjà là combien de mibali? OK. Déjà, quand tu as une question, ce qui n'a pas combien de mibali, on a directement bilan ya bani na sali na mukili. C'est vraiment dire à répondre, mais le plus important, on a une relation sérieuse. Et si ça n'a pas marché, Dieu lui-même qui, en tout cas. D'accord. Merci. Tokita awa, ce qui occupe sa réponse, il y a question na 4. Merci. Tokita boye. Bon, réponse pour la question na Question na isa pas si bien pour répondre mais faut qu'on a répondre. 5. Merci. Toya boye. Donc OK, yo tuni ba fille. Ngasko na ngina zongi sangwe pa na yo moko. On peut bana posa yoka non? Alors zongi sla bango pe réponse. Il y a question na. Moi? Mais oui. Moi, dans ma vie, j'ai eu 5 relations sérieuses. 5 relations. Monsieur Bache, mais ça va. 5 relations sérieuses. OK, ça va. Donc, par rapport, il y a ma réponse au yoki, na kosenga soki okoki ko passe la ballon ka moko. Bon, si on passe la ballon, moi, c'est... Yo ko yusanga te yo kene sala. Pardon. OK, to tikala awa. OK, ma belle. Yebisa biso obombaki ballon na opo anini. Bon, déjà, na bombaki ballon, par rapport à style, j'aime des gars courts. J'aime vraiment des gars courts et costauds. Très propres, ils parlent bien, ils s'habillent très bien. Voilà pourquoi j'ai gardé côté un peu de faux. J'aime pas les tatouages parce que dans la famille, moi, trop, il y a pas pasteur. Voilà. OK.
Merci. On passe le ballon de Konabiso. Il savait ce point, Nini. Parce que tu vois, tu es au locabiso en relation. Et la sincérité, c'est la clé de tout. Vaut mieux mouton accepter une telle causalité qu'apprendre le même soir après. Déjà, le fait de ne pas être certain du nombre de personnes au Bimina Bango, ils ont des fonds. Merci. La liaison que sa réponse encore. En tout cas, ce n'est pas important. C'est que tu dois savoir. Ah, c'est important pour moi. Voilà. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que tu vois, une personne qui a eu plusieurs ex, tu vas pas me dire que dans plusieurs personnes que tu as eu là, et tous ils étaient mauvais. Non. Ah, c'est ça. Donc c'est important de savoir avec la personne tu sors. Ok. Ok, merci. Voilà. Merci, Tozonga Awa Boye. Ok. Donc, na moment oyo, ozali na babalo mibale, o etikali pona yo. Siko onde na ko pesa question et pas les filles. Donc, les filles, beaucoup bon sa question o bolingi boyeba, pona bo pesa e, a pesa bino réponse. Ça va? Na bande pas non? Ok. Toya awa. Ok, soki tokoki kozwa question na yo. Na lingala. Parce que nous même l'école en français. Na lingala, hein? Ok. Au sol, la étude. Moi, gestion des entreprises. Good. Ça me va. Ngo baksa mususu? Non, ça va? C'est bon, c'est ce que j'allais savoir. Moi, j'aime bien les hommes qui ont étudié. Yaba la maele. Ok, c'est bon. Tozonga awa. Soki na koki kozwa question na yo. Pona ye. Ok. Vous êtes en couple, hein? Non. Ok, c'est ça mon question. C'est ça. Pesa mususu. Pesa question mususu. Parce que ça awa. Hein, soka zala na couple ngo zala wa te. Pesa question mususu. So exact totiki, hein? Exact, hein? Ok, ça va. Problème exact. Donc, match penza bien pour nayo. Oza na ba fille mibale, oyo bazali na ba ballon na bango. Par rapport ya ndenge batunyo ba question na ba réponse na bango, na kosengo pasulaka moko. Omi na pesa ki autant o pesa bango ba question. Wana nde ngoro yeba. Mais aujourd'hui, je me sens tout ma belle. Te za mutu mabete to ye awa pona o bima na mutu yo ndo bima na bango mibale. Non. Alors pasola moko. Bon. Na ibe za pasi mais eza décision il faut ça là. Après OK repasse la ballon. Ça va dans une minute. Te imita mulea belé, eza belé to pesi autant tuni bon ba question et tout ça. À par rapport kana nebo solide awa. Pasola ka moko. Par rapport au niveau solide, c'était ça. Ok, ça va. Tikala awa. Ok, o zaki na balo na yo. Tina suka penza. Yo sabi so po nini? Oui, natikala ina ballon nanga parce que tu as kota qui na mona vraiment ada ba critère mibali na lingaka. Il est vraiment beau. Ok. On passe le ballon ne po nini? Bon, elle est belle, très belle. J'avais aimé aussi, mais le problème c'est... Là, comme j'avais dit toujours, tu vois, on va commencer un peu à s'ennuyer parce qu'elle est trop calme aussi, mais elle est bien, elle est belle. Si elle n'était pas là, si elle avait personne d'autre, je vais prendre, mais elle est trop ouverte. Et... Ok, merci. Ok, tozonga boye na osengo zonga mwandamu we. Ma belle yaka awa o telema awa na biso ko telema na gauche na ngai pusa na mwandamu boye. Ok, bon. To komi siko na étape oyo. Est-ce que entre binomi balé boza na question suka bolingi kotuna soki pe ezate problème ezate. C'est moi qui a choisi. Maman. Là, c'est confidentiel. Il m'a choisi. Donc, on va en parler après. Maman. Donc, ce sera entre nous. Ouais. On peut... Oh. Bon, na sepeli makasi. Ebongo pepo na yo, ozali na question suka oyo olingi kotuna ye? Non. Je préfère la découvrir après. Kasi, siko nga natikali na question moko. Nakubande pa na yo? Pona Amarnine, ezali oui ou non? Oui, j'accepte.
Merci makasi. Malembe. Malembe na le silité. OK. Et puis, pona Walker, ezali oui ou non? Le choix est clair. C'est oui. Oh, et Simbi! Merci nazwa micro oyo. Moni balo oyo. Bwaka nga muzika. Kele kuna. Zwa mosi na yo bokende. Ouh! Oh là là! Bomete maboko! Ok, mobali mususu kota tomona yo. Ok. Tonton koya otelema awa oza micro. Merci o eza pona yo. Bonjour. Bonjour. Toko banda na kombo na yo. Warden Lukesila. Merci. Oza na âge nini? J'ai 23 ans. 23 ans. OK. Et puis, osala nini? Musana ngaka yango moni sap. OK. OK. Ça pelingo laksa nini pona ba o peut-être ba ebité. Sap. Eza autre baka. Élégance. Ambiance. Et OK, merci. Na temps libre na yo olingaka ko sala nini? Na temps libre nanga na yemba pe na mission. Oyembaka? OK. OK, oyemba banzembo ni? Presque tout. OK, ongo sala biso mo eloko toyoka? Bon, faut pas ça comme nzembo ya nani donc pour ça la bien. OK, bon, toza na pop the balloon or find love. Ko sa nzembo moko ndengwana pona bolingo. Ebale ya Congo ezali lopango te kasi jali senjela. Bravo. Ouais, tu peux mettre les maboko. Ayembi bien, non? Merci. OK, bon, nangina tuna ba qualité ya ndenge nini o sepela nango pa bana basi. Na sepela na qualité moi si faut d'abord poli. Respect. Donc à part wana kaka respect d'abord. OK. Donc moi si faut respect d'abord na mobali. Moi si faut ba ko respecter oiza mobali. Donc parce que mobali moi ça outina katsa mobali. Et en biso na sabto le bakale meilleur pour les filles c'est les habits. Ta femme te quittera, ta maison te quittera, tes enfants te quitteront, mais sauf que les habits. Donc les habits t'accompagneront jusqu'à tes demeures. Donc je préfère aussi m'habiller à Yoshi Yamamoto et à Santiago. Okay. De Gucci. Merci. Autant les biso ba qualité olingaka et bongo ba défaut nini olingi kokuta tamo qui était pas moi si. Obasi musu baza na parents ça doit paraître mais na libala zati. Donc yazaka basi musu baza pour na ambiance ya bar. Moi si musu baza pour na hôtel. Moi si musu baza pour na boîte. Et c'est tout. Mais moi si musu baza pour na palin ki shinga pemba donc ya yolo ou ya opeso kimia. OK. Merci. Bon, tomoni ba ballon mondambu eza yako pasula. To qui n'est pas la baron, to zo ba raison la baron. Ouais, to ya awa. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na Plamidi, naza 22 ans. Merci. O pasuli ballon no po nini? Na pasoli ballon parce que façon ekotelini et c'est pas singate. Bi façon par là c'est pas singate na epte so ga d'ailleurs ya émission oyo azala takaka boyo pa. En plus pe ono baksa likolo basa père. Bazaka na no sérieux bazaka likolo na ndimite ka ozana tana ngai. Ako considérer nga vraiment que oh moi si nanga toni nango. Ndimite yango na préféré te pe mbali balata la ta bazwa soin ya basité. Aza wana kaka zo milinga ye moko. Na somba boye pona nga awasala ngote. Yango wana. OK. Merci.
Ok, makamunde kona yu salobi. Mais la responsabilité, exacte pour la sap. Quand il y a lobby, et l'amba est en scène. Il y a les habits à scène, les habits de l'amba à palin, et habits de l'amba à libala, et bokilo, ezali. Donc, ils ont tenu à scène. Donc, tout ça, là, pour la scène, et si scène est longue, na zongi oyo, ngana zalaka. Donc, s'il s'agit costume normal, na ke tout droit. Donc, ils ont drôle. Drôle de choses. Il y a un moment qui est tout beau, il y a un ballon pour banger, il y a drôle. Drôle, il y a mystique. Drôle, il y a des dégâts. Ok, merci. Ok, aza quand même, choix ya basi, o se plan na bango? Bah, non. Pour aninite? Bon, vraiment, moi, c'est un coup, c'était. Moi, c'est un coup, c'était. Ok. Merci. Je vous en prie. To kitabwe. Ok, toko banda na kombo na yo? Ouais, kombo na Sarah Merlia. Na raison pas sous les ballons. Ouais. En fait, nga na pas sous les ballons parce que déjà boucle d'oreille j'aime pas. C'est pas moi na mobali. Et déjà le bien artiste, na ko lo baté que j'aime pas des artistes mais c'est compliqué, mais bref, boucle d'oreille, j'aime pas, j'adore pas vraiment. Blanc hein? Ok. Bon, Azabagu na yo? Bon, mingi, nago senga pa na ye, yaga make-up. Hein? Moi, j'aime pas, basi batsa make-up, faut ça naturel. Ok. Hein? Lorsque vous êtes naturel, se présenter nature na yo, on zamba salia, là, c'est bon. Ok. Mais tant que vous bakisa, et comme vous avez la morgue, au moins bateau batsaka na mort ndala daile batsaka ba make-up wana donc c'est pas bien. OK. Ça ça normal, on a taille kitoko, taille mannequin, mais pepele. Alors ni moi c'est bien. Ça ne boucher. Ok, merci. To ya boye kombo na yo na âge. C'est Rebecca Kona, me dit j'ai 25 ans. Merci. O pasuli ballon na opo anini. Na pasoli ballon pour azaba critère mbene lingarate. Donc on a pas soli ballon. Ba critère nini oyo clash na oyo lingaka? Non non, kola tanaina no boye, lingarate, boucle d'oreille. C'est ça seulement. Okay. Merci. Oyo baguna o lingaka? C'est passe. Tous les gars na biswa. Oh, tous les cas. O pesa réponse te. Tous les gars. Tous les gars. Oh. Donc tu as point d'interrogation. Non. Nga pena lingana nga pe ba cité ba tsaka ba rouge à lèvres. OK. Ba cils, voilà. OK. Nga linga moi si azalaka ka naturel. Ndenge nzamba kili moi si tant que femme africaine. OK. Pour femme africaine azala na biloko wana ti. Femme africaine azaki très calme, soka za mwindu atiki mwindu na ye. Po mobali linga ezaka te po tsa utsu nini ti. Faut ça nous calme, mobali pa kozala o olinga. C'est ça. OK. Merci. Okay. Merci. To Yaboye, kombo na yo na âge? Rit na 23 ans. Merci Rit. O pasuli ballon na opo anini. Ba genre mbana lingate. Nini sali ba genre noté. Nga linga mutu faza mwa libumu yaza libumu taza plat. Habillement pa. OK, merci. Comment on a Rit Boye? Aza mwasi oyo okoki ko se planaye? Ritsi kotala eboye na omona kaka ke basi mo boye o bazala na paka juma kuna. Baza pi pardon. Telema wana wa bachela ba charna he. Mais ça penati onga la linga. Ba charna. OK, Rit on peut ça réponse? Non, merci. OK, merci. To Yaboye. Kombo na yo na âge? Vanyangu, je 24 ans. Merci. O pasuli ballon na yo, o koyef sabiso po anini. Na façon du ballon parce que entraîner et c'est catastrophe. Mais pour naïe habillement naïe lati eza bien pour hier ça perd eza bien pour naïe mais pour le moment chez moi ça passe pas. Ouais.
Ok. Genre Donc, costume, complet costume, et puis là, ça passe. donc elateli na ye Elateli na na ye. kokoteli na ye. Et côté naïe, vraiment, c'est catastrophe. Artiste. Ok. Mpona ser na biso soki omoni ye okoapproche. Bon, aza mwasi, aza pembe, aza belle, mais mutolu nde. Po ba bokilo na omeme ndenge nini. Po ba bokilo de ato ba moni boye. Donc, mère mba moko azok fâché. Aolobaki oyo te. Donc, po akobima pe na leki na mobile. Donc, esimba te. Omozongisa réponse. Pour les tout là, il a raison. Masagito. Je m'habille comme ça. Ouais, c'est mon look. Des look qui n'a, des look qui n'a. Ok. Donc, c'est ça. Merci. Ouais, merci. Merci. Toya awa kombo na yo na âge. Comme on a Jennifer, 23 ans. Merci. Opasuli balono po anini. Pesa réponse. Bilo bo seko seksangai. Pesa na réponse. Opasuli balono po anini. Te po mbala boy mo na ke bakaba te mo ne kinda ka ipna bilamba donc après ça va la bilamba ko leka basi juste ça mais en plus ça n'a pas mal. Merci. Et puis Obi. Papa ça va. Ok. Et puis pona yo azali ba gu ya basi oyo basepisaka yo. Bon, les meilleurs pour les pires, et l'amba et pananga, il y a ça, moi si, à la moindre. Mais on a préféré azala naturel. Allons on la make-up. Make-up et côté la batte. Faut azala naturel. Ne fabrica sa imbi kolinga moi si na butu te master molili e ko sa yo te tanga mususu bote na ye ya mascara. Moi ni mama akufi ya tiki testament. Ba oyo babimaki na ye mitali bango liste bimi batse maboko na moto bakokende longo neti singa matembe. Donc azani pas mal, aza bien, aza voché. Ok. Merci. Toya boye kombo na yo na âge. Brenda, je 24 ans. Brenda opasuli balona o. Expliquez biso po anini. Bon, façon côté li donc c'est catastrophe. Mais à la bien bah ça perd, il faut qu'on la taboué. Avec les boucles d'oreilles, ça va déjà, mais azababou narati. Azanaï m'a bêté. À la bien bah ça perd, il faut qu'on la taboué. Ouais, c'est comme ça, mais azababou narati. Ok, merci. Et bongo Brenda azali ba gu ya basi oyo basepisaka yo. Bon, Brenda azani moi si bien, azani na qualité, donc presque lo kana ole bana bango tout, era elo moko make-up. Voilà. Merci. To ya boye kombo na yo na âge. Kombo nanga bios naza na 25 ans. Merci. Opasuli balono po anini. Bon, nga na pasoli balo nanga déjà banda kuna na yoki apesi trop ba critique. Déjà naza mutoma lobaka, naza polele makasi. Na linga ba John Spiel était. John Spiel. John Spiel. Voilà. Michael Jackson a kufa déjà depuis azong sanga na image wana te. Voilà. So, tozui ba raison na ye. Ngana ngne ba parce que ngana combattre John Spiel laxinine. Style na ye, look na ye en tout cas na sepe na ngana ngote. Na moni vraiment. Donc so vous avez na palais donc il m'a appelé na quartier. Na quartier. C'est pas non. Ok, merci. Et puis, ponayo, soki omoni quelque part, okosolana ye, boye bana, baguna yo? Te koye bana na ndenge ya connaissance, ya ndenge ya batu ya bomoi, onzamba sali c'est bon. Mais na ndenge ya amitié ya mwasi na mobali, désolé, amona ka mutu pasi. Donc mutu pasi wana na façon d'être naye, amwasi alinga alar trop. Donc alela mbongo, alela dollar. Soki biso siko bato tolinga bilamba ozwa ndambu bilamba ki ndambu donc pour nga ebango toujours les meilleurs pour les pis c'est les habits. Ta femme te quittera, ta maison te quittera, mais les habits jusqu'à la demeure. Donc je préfère les habits la passe. C'est ça. Ok.
Ok, merci. Merci. Bon, tozonga awa. Eh, obangi singa. Tozonga awa. Ok, donc malheureusement, pour yo ba ballon nyonso tu ba pasoli menangi nasenga yo merci na ndenge oye lelo. Les filles, to pesa ye maboko makasi. Merci. Ok, mobali mosusu kota tomona yo. Bonjour, Kota. Bonjour. Oyo ezali mpona yo. Bonjour. Bonjour. Tokoki kobanda na kombo na yo. Kombo na nga eza bienvenue. Bienvenue, oza na âge nini? Naza 35 ans. Merci, et puis osala nini? Naza coach. Coach ya nini? Ya fitness. Ok. Na temps libre na yo olingaka opasa okosala nini? Nga linga mingi kotala ba film, sala ba sport, bilo ya bongo. Ok, merci. Soki tolobi otangela biso ba qualité oyo sepela nango epa bana basi oloba nini? Moi eskaza na mutima malamu nga tala mingi mutima mutu. Ok, merci. Ba défaut na yo olingo kuta te tant oza na relation na mwana mwasi oloba nini? Bon, nga linga ba défaut nga linga mwasi aiba kozwa soin ya nzoto na ye azala kaka bien. Ok, merci. Toya boye, toyeba pourquoi basere na biso bapasoli babalo na bango. Tokoki kobanda na kombo na yo na âge? Kombo na nga Plamidi, naza na 22 ans. Merci. Opasoli balo no po anini? Napasoli ballon nga muna mukuse mobali sio ya mukuse esimba te libu munene baplace mosusu esimba te biso sopema esimba te nga napasoli. Merci. Azali bagua basi oyo olingaka? Bon, aza mwasi me bagu na nga vraimen te. Aza mwasi me bagu na nga te. Ok, nini esala ye bagu na yo te? Nga mwasi pe mwa mulai, peut-être. Mwasi aza mwa mulai, hein? Ka wana? Oui. Ok, merci. Topusa na boye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Sarah Merlia, j'ai 24 ans. Merci. Opasoli ballon on a mono za moto pesa ta réponse hein. Se rendre compte que naza moto na sa pesi muke. En fait merci na ko répondre hein. Mama, pesa nga raison opasoli ballon na yo. Chance na samto ibosa pasola te kuna paso bon quand na pasola mbangu mais na pasoli quand même parce que déjà nga azana no mwa mukuse nga aza mwa mulai à part wana nalinga nanga ba paquet na tala vraiment pour na détailler mais il y a on dirait débordé à part wana nalinga ka mobali genre mibali bazama makolo sala mo bo tout droit j'aime pas trop c'est un peu ça et sinon merci. Sarah, azabagu ya basi oyo sepla na bango? Te. Thank you. Explique biso poni parce alobi mwa mingi alingi mibali makolo sala boye ba paquet na eza mo ebele olobi hein? Ouais. Bon, na bataille o nga na lingaka yaza na bataille wana te. Azani mwasi kitoko, mais azaka nde bataille nga linga te. Tai na yena oyo lingaka nini différence za wapi? Bon. Nga linga mwasi faut moi ba curves ezala. Ba nini? Ba. Le bana ba curves. Kwa na moi dessin moi bien. OK. Ba curves on est en anglais. Le ba anglais. Dans le bana anglais. OK. Ça va? Ouais. Parce que na mona au show, na mona kola. Choté, na comprendre ngai donc on ga ba dessin animé quoi. Ba dessin animé te mais moi ça za na moi dessin. Mimi na mona pas ba dessin animé. Bon nga linga vraiment basi okunda mingi te nga moi ça za na moi hein. Donc nga na za okunda. Bon, wa moi muki par rapport à ma préférence okay. Nga. Ah merci. OK, merci, merci. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rebecca Kona.
Merci. Ozana âge nini? Na raison pas sur le ballon? Oui, naza na 25 ans. Raison na paso li ballon na moni aza poids. Nga linga mibala poids te. Po bando pesa nga pasi. Na koka vraiment mbala poids te nga mbala za na pe na libumu lisu te. Fo za na libumu te. Ba raison na nga yango wana. Donc poids pasi na libumu. Na libumu lisu vraiment te. OK. Merci. Merci. Azali bagu ya basi o basepisaka yo? Bon. Na mwasi aza na ye mwasi mais aza bagu na nga te. OK, vous avez raison. Très artificiel hein. OK. Aza na raison. Et pas za bagu na nga te. Oui, c'est tout. OK. Merci. Toya boye. Kombo na âge? Kombo na nga Rite na 23 ans. Merci. Rite, opasu li ballon na o pona nini? Nalinga mibala milai. Mike aza munene boye charge. Charge? Charge ya nini? Te ya munene. Nga linga mibala mike aza vraiment kilo. Po mobali faza mwa makolo boye makolo neza tout droit. Donc charge na makolo tout droit esali ba jara mibala osepela na bango te quoi. Nga linga mibala boye te ya aza poids. Merci. Aza bagu ya basi osepela na bango? Bon. Oui, aza kitoko, aza mwasi aza kitoko. Nga mwasi azala na mwa teint, mais na figure azani ça va, passable. OK. À rapport à makambo lobi ke yoza poids. Bon, eza na mutaza na bagu na ye. Eza na bato musu balinga mibala minene, musu balinga mibali bakonda. Na mutana na santé na nga nzamba pesa nga santé oyo. Na sepeli na o nzamba pesa nga soki ye asepeli na nga te na yebi ki na mwasi mususu kuna oyo alinga mibali ya santé boye ba maître. OK, merci. Toya boye kombo na âge? Betele en maboko. Pesa nga kombo na âge. Vani Yangu, j'ai 23 ans. Premièrement, j'en parle les hommes sportifs. Les hommes sportifs. Loba ingala pona nga mama na yo kango bien, hein? Na yo kango bien. Premièrement, mes balles en wakasi. Ça marche pas avec moi. Parce que quand on a raté, on bouka pas bas. Mais on a eu moulai, aza na imas o me moulai. Ouais. Et puis aza na makolo brancard et tout. Ouais. Donc on est à chaud ah ouais, makolo brancard. Ouais. Ça me fait wow vraiment. Ouais, ça va. OK, merci. Et bon pona yo azali mwasi o asepisaka yo bagu na ye ba ndenga azali. Bon. Azana teint, azana ye mwasi. Aza vraiment magu na nga vraiment pona te mais aza mwasi aza kitoko. So no ba kitoko te na kosi. Azani mwasi azani kitoko mais bagu na nga pona te. Mais teint ça va. Nini elo musupe na nga na bakisezali ke ya lobi ke o amoni mas azo banga boyeboy. Bon. Bajijaka na anglais balobaka you don't judge a book by its cover. Balobi ke bajijaka mukanda te avant otanga yango. Yo jige bien peut-être yo moko loboza mutaba show. Ozo kompa esoko yebi koza mutaba show eza défaut moko o yo moko ifo bongisa. Non, show tendesi aux impoli non. Non, te show tenaki impoli. Na mandenge na zalaka na ki moi qui parce que moi je suis seule. Botanga nga moko peut-être na ko ça le mo boye yo mo non que naza ki moi qui bo moi en fait, c'est ça. OK. Ouais. Pas problème te. OK. Merci. Toya boye kombo na yo na âge? On a Jennifer, 23 ans. Merci. Au pasu li ballon na opona nini? Déjà, dans la mikusete, dans la milai, mas na ça va. Sauf que ça m'a moukousé. Pour un moukousé mouni. Du coup, c'est avec moi moulai, là ça va. Il y a les qui ont moulai. Te moulai pena 1m80, 85 matin. Mais sinon, mi ça va en taille na ye ma colonne ça va. OK. Merci. Azali bagu na yo? Lisusu aza mwasi kitoko mais bagu na nga vraiment te. Naza na kitoko par rapport à teint na ba figure na lingaka mais aza ni mwasi aza ni kitoko.
Ok, ça va. Merci. Toya Boye. Kombo na yo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. O pasuli ballon no po anini. Bon, on a pas soli ballon nanga parce que comme on a aza bien, aza na taille bien, aza na teint bien, il est beau. Mais ndenge lobaki avant alingara moi si azwa soin na ye. Moi si azwa soin soki ozo pesa ye. Donc soko pesa ye te il y aura pas moyen parce que bolingo tambola kana mbongo. Donc soko pesa nga mbongo no yeba ko prendre soin na ngai. Ok. Ongo répondre hein? Bon. Bosso? Bon, aussi, si. Oui, oui. Ok, bon. Tant on a lobaki likambu ya soin, eza likambu ke, na basi mususu, ande kozwa soin na ye moko, mais moni tanga komi na mobali, amitiki. Ozo comprendre, est-ce que tant on a lobaki kozwa soin ya nzoto, ni na lobaki na sens ke kozwa soin ya nzoto na yo moko. Mobali soki utango ozo vivre na mwasi, mibali to pesa na biso. Mobali soka lingi mwasa opesa ni mwasi ba mike ba mafuta ba bilo mike wana topesa na biso mais na basi mususu bo bandi na ibandeli azo sala effort mais tant que bo lingani bo comme sika moko alingi siko sezwa sointe ce qu'on a sens wana. Ok, merci. Peut-être au comprendre moi ma bien. Ok, merci. Okay. Mais à part ça, azali basi oyo basi pisaka yo? Bon, azana ye mwasi, azani kitoko mais goût nanga vraiment te, mais azani bien. Ok, merci. Oui, awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Bios naza na 25 ans. Merci. O pasuli ballon na opo anini? Bon, gana pasoli ballon. En vrai, nalingamba la mikuse. Vraiment nalingamba la sala taille moko na ngai te. Nalingamba la mikuse atonda mais nga alingaka bajogo. Olingaka ba jogo. Wala laksini pona nga na ebite. Donc moi visibilité moko européenne après 2 ans. Voilà. Azali bagu yo se plana bango? Bon, aza vraiment goût na ngai te. Azani mwasi, normalement aza propre, alataka bien, makamnyo soto eza normal mais bagu na nga te. Merci. Ok, tozonga boye. Malheureusement pour na yo ozali diogo te, ozali pe makolo branca te pour na yo, mais nena lobaki malheureusement ba fille nyo surtout ba pasoli ba ballon pour na yo. Na kosenga merci na ndenge oye na émission na biso boye lelo nazwa micro na yo. Merci beaucoup ndenge boyambinga awa na sepeli mingi pe koya awa na émission na bino. Merci. Tokorobetela ye maboko. Merci. Mobali mususu kota tomona yo. Bonjour. Ezali pona yo. Bonjour. Bonjour. Toko bandana kombo na yo. Kombo nanga Marco. Marco Ozan Katembe? Katembo. Merci. Ozan âge nini? 30 ans. Merci. Et puis Osala nini? Nazali Nasala Moins Bleu et Belé, Naza agent immobilier, commissionnaire, et puis Naza acteur, et puis Nasala AP Sport. Donc voilà. Ok, sport nino sala. Box. Ouais. Wow, ok. Nathan yo libre, olinga kosa nini? Nathan nanga libre, on a film, musique. En tout cas, il y a un livre. Merci. Ce qui tobi o yebisabiso ba qualité o yolinga kokute pa mwana mwasi tant besoin na relation o loba nini. Nalinga mwasi aza sympa. Mwasi aza actif, aza alukaka et puis intelligente. Aza maele. Mwasi ope aza propre, très important. Et puis mwasi aza mutema munene. Ok, merci. Siko okoki koyebisa biso ba défaut oyo lingi komona tamu ki ete na relation na mwasi. Impolitesse, têtutesse et puis m'as-tu vu donc komi la kisa koluka ko convier via batumususu tout ça nalingate. Ok, merci. Bon, moi fille moko apopaki awa donc to kende pa na ye pona tozo ba raison na ye. Soki tokoki koya awa tokoki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga Rit na 23 ans. Merci Rit. O pasoli balono po anini?
Nalinga mibala pembe te. Mibala pembe. Nalinga bango te. Nalinga mibala mwendo. Ok. Merci. Ok. Et puis, Ponayo, Azali, ba jar ya basi o basepisa kayo? Bon, ça n'est pas mal, mais en tout cas, il y a genre nangaté. Physiquement. Ouais. Ok. Merci. To kita awa boye. Kombo nayo na âge? Jennifer, 23 ans. O pasuli balono po anini? Déjà, à l'obi, à l'ingaba, ça têtu. À 100%, je suis 70% têtu. Ce qu'on les fait le bien, ça têtu, je me suis vraiment sentie visée. Et hormis ça, je suis noire, mais j'aime pas le mec. Maman, le bien en lingala. Laza mouindou, mais une belle peine, en tout cas, babagou nangati. Donc voilà. Juste ça. Ok, merci. Donc, Azali, Bajar, Yabasi, Oyo Lingaka? Té. Non. Ngo bakisanga pona nini? Azate parce que, bon, nga linga un peu bafio, un peu baza, un peu na mood, quoi. Na mon aza malili, et puis à mon aza tétu, quoi. Mood na mon aléa baso ba tétu na misu. Donc, yé, simbate. Ok, merci. Toyaboye, Kombo, na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Au pasuli ballon pour Anini. Parce que à lobby, moi si elle a la mature, moi déjà, na bolingo na zalara immature. Ok, merci. Mature et puis capricieuse. Ok, ouais. Ok. Bon, Azali, Bajar, Yabasi, Obasepsakayo? Ouais, c'est bien. Et Coco, les Kanango, mais après, problème, on a un pays très, très grave. Donc, moi, c'est déjà ce cas-là immature. Pour cause immaturité, na habité na katia bolingo ba jeza la ka mais immaturité ya bouya dans le sens normal boy pas na les kata. Donc voilà. Na pour ça ba so ba moi mikolo quoi na makanisi. Ouais. Okay. Merci. Tozonga boye. OK. OK, ozali na ba ballon 5 o etikali na kozwa pic oyo na pesa yo simba pic oyo. OK. Ok, siko na osenga o pasula ballon kaka moko a par rapport na oyo zali komona. Na oyo moni kaka boye elatli na bango et tout ça, pasula ballon kaka moko oyo sepeli na yete. OK. OK. So zali prêt? Okende. Okende. OK, toko zonga na biso kaka awa. OK, so ki tokoki kozwa kombo na yo na âge? Ouais. Sarah Merle, il y a 24 ans. Merci. O bombaki ballon na opona nini? En fait, na bomba qui ballon. Déjà, la raconte c'est un kata, mais façon de parler maloba bimisi, na trouvé qu'il est un peu poli. Bon, un peu asa poli et puis asa na ambition et tout. C'est ça, on a linga déjà. Et à part ça, déjà na linga pas trop mi bali a trop clair parce qu'il n'a pas pembe ma casse. Mais je lui ai laissé parce que asa poli na cholo. C'est ça. OK. Merci. Et puis, Azali, goût ya basi o basepisa yo? Ouais, Aza quand même, hein, t'as bien, et puis Azolo ba bien. Mais pas souli parce que la moni est un peu trop artificiel. Maquillage trop, na kokati. OK. Elle est un peu naturel côté on a un peu rigoureux. Mais Aza bien, Aza non. Merci. Bon, tozonga awa boye. Sikoyo na kosenga nayo soki otuna bafi question oyo ko aider yo oyeba bango mwandambu oyeba personnalité na bango so eza na ba question olingi oyeba basalaka nini et tout ce ko za lebele otuna question moko opesa ngo bango nyonso tokende moko tozwa ba réponse na bango question moko bango nyonso nde ba oui. question là. Ouais. Bon alors le bosso fona eba na basala nini na vie basala kanini et puis ambition na bango za nini. Deux questions là, c'est très important. OK. To yaboye kasi to banda awa. Kombo na yo na âge? La midi, naza na 20 ans. Merci soko kiko répondre ba question na ye. Na se débrouiller kana ko teka. Voilà. Et l'ambition nanga dans 3 ans, naza na posa naza la entrepreneur ya biloko nanga imoko. Na banda ko kieko sale pa batute commerce na sala et comme ya munene plus que oyo naza nango. Dans 3 ans naza na posa na bala na bota nazala na famille moko ya isengo.
c'est un peu ça. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo, âge na réponse ya question na ye. Oui, comme on a Rebecca, réponse à la question na Ezali. Parce que na sala kana boutique d'habillement ya mutu. Dans 3 ans, na nganga pe na sala boutique na ngai, na za na foyer na ngai, na bana na nga na mobile na ngai. Okay, merci. Ko pe sape âge comme ça ye bakaka. 25 ans. 25 ans. Ok, merci. Toya boye. Kombo na âge? Vani yangu 23 ans. Merci. Na réponse ya question na ye. Bon, vu que je travaille au supermarché, un jour, bien après 4 ans, là, ça l'a pina comme un supermarché en personnel. Et ça, qui n'a vraiment besoin, mais je ne peux pas se marier. N'a jamais qu'au la tant qu'il n'a réalisé au Nazaran pour ça. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Toya boye awa kombo na yo na âge et puis réponse ya question na ye. Kombo nanga bios nous avons 25 ans. Réponse c'est question ezalaki. Na répéter bien. Question nanga ezalaki na ba usala ni na vie et puis deuxième question ba ambition na yo na vie ezani. OK. Naza modéliste et styliste. OK. Donc je crée, je confectionne. Ambition nanga ezalaka na comme na télé nanga comme ba Okasol, pourquoi pas comme bonanga tanga ma comme ba Gucci, ba Chanel, des trucs comme ça. Voilà. Ok, merci. Tozonga awa boye. Donc bana dako kanisa siko ya. Par rapport ya ba réponse ba PCO na kosenga soki okoki ko pasola ballon kaka moko. Moko aussi. Kaka moko. Wow. Tozali prêt? OK. Merci kotikla awa. Bon, okoki ko sabiso po ani no bomba ki ballon na yo. Oui, na bomba ki ballon na nga parce que ton na mona ki za critère mibali na lingaka, za calme, vraiment na mona ki asepelisa kingai. OK, merci. O pasili o aye po ani. Bon, na pasoli yango parce que na a convaincre ngati na ambition na aza mosimo aza kitoko aza bien asepelisinga mais ambition na en tout cas ngalinga ba so ba rêve makasi kolo. Et mais na moni que bon, par rapport ninga na moni là et machete quoi. Mais c'est avec tout. OK, merci. Merci. Tozonga awa. Ezoko mama shosho Nana bezo otuna question lisusu moko. Moko. Ouais. Question sur na tuna eza à part le fait que ozana mobile dans couple. Apport na yo ezanini, à part le fait que peut-être cause à la moi sinanda ko boti, tout ça, apport na yo na kati ya couple. Yo pour selon Ubino, selon ceux qui étaient en couple na mobile. Apport na yo mon na ko apporter un plus na kati ya couple na ezanini, à part ko bota ou bien ko gérer nda. Donc le quoi. OK, to banda na sekuna pona tozo ba réponse na bango. Soki okoki ko pesa ye réponse. Bon, pour nanga eza ko soutenir mobali. Ils étaient tika mobile le matin là abimi à bundi à toquer et puis là qu'on peut se sous bongo lamba mais quand est-ce que déjà tu sais au but qu'on se débrouiller qu'on gagne pas mal 100 francs 200 qu'on soutenir rien on dit pour le meilleur et pour le pire pourquoi pas voilà. OK, merci. To kita awa réponse il y a question na pour ngai kozala na libala premièrement pour soutenir un mobile autozanaï et puis ko compagnie na ba makambo oyo azanango et puis kozala toujours la confiance naïe et c'est ça. Merci. To kita boye soki okoki kopesa biso réponse ya mutuna nae. Premièrement, dans le mariage na biso ezala basé toyeba nzambe. Deuxièmement, na kozala surcharge pour na yo te na bana. Ça veut dire na luka eloko nasala ou soit aider nga na kopesa mbongo pour na banda business mo boy wana toanda ozala charge pour na yo te toko banda ocha 50-50 peut-être yo futaka nda nga na tchaka provision peut-être yo ofutela bana classe nga na soki para na makambo mususu. Voilà. OK, merci. Décision eza siko ya yo.
parce que nakosenga opasola lisusu ballon kaka moko. À par rapport à ma réponse, bah utopesa yo quoi. Ouais, pasola ballon kaka moko. Merci na tokoro tikala na biso awa. Yo sabiso pona nini ozalaki na ballon na yo? Premièrement, la monaki est le beau. Et puis, à Zapé, Koloba bien. Tout ça. Merci. Au pasoli ballon n'est pas nini. La possible année parce que déjà ouais kitoko na pena episode avec tout makasi aussi pel singa mais au comité la personnel Lucas. Donc na ambition na nini na quoi apporter un plus oui bien sûr aux gens na sécurité mais on a Lucas donc je sais pas au comité. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. To zonga awa. Bon, aux tikali na ba ballon mi balé. Sikoyo na kosenga epa ba fille, soki boko préparer question pona bopesa moninga mobali. Vous apprenez na yepa no? Ok, to ya awa. Soki toko kozwa question na yo? Ok, question nangeza boy. Bambisho na yo ezalaka nini tango ovanzi na couple na mona batu. Bambisho na ezalaka nini? Bambisho na ngai so na fin na couple na mwasi. Non seulement to sali famille, to boti, to construire ensemble, mais na lingara tous à la grand. Ok. Comment ça veut dire que bah comme on a monsieur tangama, ça veut dire comme on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Voilà. Donc mon diboso mon bali moi c'est moi mon nez na sima. Mais tout le monde a fallu na ketchup, na lingara moi genre bon quoi. Donc c'est un peu ça. Donc moi c'est mon boulot pousser ma vers le haut quoi. Ok. Qui est tous à cas, tout ça c'est normal mais ngalinga tous à likolo quoi. Word. Ok. Ouais. Ok. Merci. To zonga lisusu awa boye. Ok. To koki kozwa question na yo? Ok. On entend, dans 5 ans, qu'est-ce que tu envisages aussi? Bango na lingala siko. Dans 5 années. To yo kae bien. Bandela ngo susu. Dans 5 années, nini ozokanisa kosala? Merci. Nabusa na soulevé aspect moko, je suis dans un pays opérateur culturel, na accompagné un artiste, dans un monde culturel, dans un artiste on peut dire. Donc na envisageaka na ça la label ya munene oyo vraiment et ko sala que et na émerger ba talent ebele parce que Congo za monde moko boye ils ont ba talent mais ba moyen ezate. Et na envisage rana bi malibanda na kendo ko l'expertise mo boy na sali la belle wana émerger d'artiste mais non na oza pe na posa moi si mon boy o rozala derrière moi pas fait textuellement ça les loko nga na sala mais il est pas à la grandeur wana au monde na ndinga na monde là c'est un peu ça mais là c'est dans 5 ans ça c'est vraiment et puis j'ai dans d'autres travail non pour atteindre l'objectif. Merci. C'est bien. OK, c'est bien. C'est bien. Merci. To zonga awa boye. Bon, so liboso kansaki eza matata ekomi susu matata parce que na ba fille mibale batikali awa na kosenga o pasola ballon kaka moko à par rapport à nyonso witu koyoka déjà. Moko kaka. Moko kaka. OK. Ouais, so vous allez prêt? Ouais. Merci. Okoyi kotikala wana ozaki na ballon na oti na suka pona nini? Bon, premièrement, la bombe qui ballonne en gars, n'a pas peau claire. Ma famille, on est tous noirs et tout. Voilà. Voilà pourquoi on a la bombe qui est en haut. Ok. Péaza stylé, net modéliste et tout. J'aime. Ok. Merci. Oh, parce que les ballons na pour nini. Encore s'expliquer déjà. Oui. Déjà, il faut en sensé à et l'eau ça n'a gardé non jusque là. Aza intelligente, Aza pas ambitieuse. Et puis, en tout cas, rien. Mais elle a trop goût dans la tête. C'est ça. Ouais. Mais elle a bien, c'est, elle a fiment ou à quoi accompagner mon bal, elle a bien présentable. Et puis, elle a modéliste en même temps. Comme nous l'aide, ça mais dernier détail, on a payé, ça compte. Ouais. Ok. Merci. Ok. Tozonga awa boye.
Ok, donc ballon et tikali kaka moko. Donc tikali kaka soko pusa na mwa ndambu boye na osenga na yo oya awa liboso na biso. Est-ce que question suka ezali pona bino mibale? Soki question ezali te, ça va, mais soki question ezali boko kotuna onsiko. Na tuni ba question déjà, en fait, ngani naza boye, naza déjà la réponse ya nyonso. Donc, question nga na tuni na question ma clé. Donc mambuya yebisinga, naza déjà na décision mo na kati na déjà. Non non mon eloko tuna suka. Wow. Et comme divers. Question suka. Yeah. Oui, na bague ya fiançailles. Mama, ok, tozela. Ok. Ngai na zali siko na question suka. Yeah. Pona bino mibale. Na nyonso boyoki lelo, na masola mukie bosololi. Pona ser na biso, ozondima bo continuer, oui ou non? Bon. Et la décision na selon vision na je pense pas. Non. Pourquoi? Parce que à convaincre ngati au niveau ya na trouvé ndé na mutu na lukati. Mais ba mutu baza bien, mais si aka question ka ya eloko ngana luka na vraiment perle wana na luka na monye nonte. Baza très bien. Et on monye comité à écoute. Ouais. Ok, ma sœur. Nazaki pena nesengo makazi pona yo, mais osimba ki ballon na yo sina suka pona nini? Bon, nasimbaki ballon nanga tina suka parce que azali ba critère nanga, nanga mbala pembe, azaki toko, azape mayele, azape mature, parce que mayele na maturité zelo moko te. Ouais. Bien wana. Ok, merci. Okoki ko zonga na yo. Kuna, ok. Donc, pona yo, malheureusement, o bimi awa na mutute, mais na kosenga merci. Nande oye na émission ya lelo. Nako koza micro na yo. Les filles, les filles, tobetela e maboko. Merci. Mobali mosusu kota tomona yo. Kota? Bonjour. Bonjour. To koki ko bana na kombo na yo? Je kombo nanga Dievi Kalunga Força. Merci. Et puis ozana âge nini? 27 ans. O salaka nini? Je fais le cinéma, nasara cinéma, na sport. Ba cinéma nini no sala? Film d'action. OK. Puis na tana o libre, o linga osa nini? Festoyer avec ma camarade quoi. O linga passer tana ba camarade? Ouais. OK. Soki tolobi o tangela biso ba qualité ya basi oyo o sepela nango mingi o loba nini? Ba qualité ya basi. Donc, ba critère ni no lingara mingi pas moi si. Azala mukie, mulai mukie, muindu. Ouais, c'est ça. Autant que biso ba qualité o lingaka, si qu'on a otuna ba défaut. Oyo lingi ata komo na te pas moi si. O lobanini. Ba caprice, hein? Ba caprice. Ba genre ya ba bilamba neti ba boy. Ok, to koma kuna. Alinga kutute. Ouais. Yango nde bena na linga te makasi. Ok. Merci. To kende boy, to tuna pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango ko landanga ya kanangai. Pas gentil hein. Bon, malembe vous la nanu. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na Plamidi na 22 ans. Merci. O pasuli ballon no po anini. Premièrement, mbala balox na linga te. Toi presque bataille moko, deuxièmement, et ici mbate, tozalo kwa mbapasa. Troisièmement, na munoko na ina ta libre na tchekombo moi cité. A tchekombo ba camarade, ça veut dire a mobale ba camarade. Et ici mbate. Yangwana. Merci. Olubi bwa bataille moko zo bana nzoto be na molai. Molai. Yeah. Avec qui on a molai? Non, comme il faut.
Comment on tota ochenga yuro Muta mukuse we. Bon, ok. Azali, bajar ya basi oyo osepla na bango? Bon, te. Poani te. Aza tro libumu munene. Baluka mo muke, pardon. Azonga mwasi mama makasi. Boye te. Yokoleki muke makasi esimba te. Na baluka makasi na tayo. Esimba te aya. Eboso kuno koka te. Pomba partout. Okosi ayeba na boye ti. Pomba partout. Oye ata ngomona mwa da identité nyonso. Te kota la bando kanga mati libumeleki munene makasi. Kalo kwayo. Boye te. Tombolo tala. Kalo kwayo ezaka pasi. Eza pasi po koka te. Te yo déjà te. Yo koka te. Bon, merci. Merci. Azate. Merci. Tozwa kombo na yo na âge? Ok, pas de problème, merci. Nga kombo na nga Sarah Merlia. Naza na 24 ans. Merci. Puis au pasuli ballon na po nini? Na pasoli ballon po aza mabete. Il est beau. En fait, c'est critère nanga par rapport à ndenge na lingara mutu aza mulai et puis mbinga quoi. Yaza un peu mannequin. C'est ça. Ok, merci. Sarah, azali bagu ya basi o baseplisaka yo? Bon. Na taille, na ozala d'accord, oui. Aza na taille yango vraiment nga na préféraka. Mais couleur, non. Et bafi oyo batiaka trop babiloko oyo nelongi boye. Ok, obi couleur ya nini epi biloko nini na elongi ozolobela? Bon, aza un peu mwa pembe muke. Atie ba couleur nelongi, a mis décoré. Ezala nango bien ça la bango kitoko mais pas trop. Boye vraiment on a préféré rater. Mais na taille parfait. Ok, merci. Merci. To pusana boye kombo na âge? Kombo na nga Rebecca, j'ai 25 ans. Merci Rebecca, opasuli ballon po anini? Napasoli ballon parce que aza ba critère ya mibali nelinga te. Aza na ye kitoko menga linga mobali azala mwa mulai, mwa costaud, mais aza na ye kitoko. C'est un peu ça. Merci. Soki omoni ye na balabala, oko approcher pona mwa lisolo? Pas mal, mais nous avons vraiment intéressé. Non, t'as la école, celui qui a apprécié, c'est bon, mais que cela n'a eu n'andenge ya bolingo non. Elo nine ko stopper yo boko mana niveau wana. Bon, déjà critère nanga déjà na otolo ba yangote. Yangote. Alinga trop. Ba oto benga ba skinny hein. OK. Yango nga alingara, nga moi ça trop munene te. Pour na souplicité na parler quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Toya boye, kombo na yo na âge? Kombo na Rit na 23 ans. Merci Rit, o pasuli ballon po anini? Na pasoli ballon ni ponga linga mbala milai. Aza mabete mais na linga mbala milai. Mais aza mulai na ono? Aleki na mulai? Na linga vraiment mulai, ba 1m85. Ok, merci. Et puis, pona yo, azali bagu ya basi oyo baseplisaka yo? Te, ye mwana bumbu. Munene makasi. Maman, s'il vous plaît, oro balu comment muke? Hein, maman? Impossible, ok. Batu baba na bumbu yo l'équipe on nani? Non, on a fini combien de temps? Webi na sens na lobeli. Doza munene, onga linga te. Ni na mabe? Na biteke za mabe. Mais ngande na préféré yango te. Siko. Yo préféré te mais batu ba préféré yango bazali. Kasi po ezangande naza sur place awa. Yango wana papa. OK? Yango wana. Donc aussi mba vraiment te. OK. Mais faut tambola na ba mesure au mesure lo bi 1m80 tambola na parce que mutu pa linga yango ka boya sali. Te, na sens lo beli ko linga mi bala ba 1m80. Tambola na mesure so moni oyo mesure. Yo toza ba guna ngate. Te yo boza guna ngate. Ba guna ngate. OK. Totike onka wana kasi. Tokei boye. Ça va. Kombo na âge? Kombo na yo na âge? Vani yango. J'ai 23 ans. Merci. O pasuli ballon po anini? Parce que c'est belle singati.
asepesinga te vraiment mpona moni ke ye so olobi nde bongo aotakini mbala mona mabe nga sikoyo na bi osepelisinga te aza vraimen ya bagenre na nga te donc akomi vraiment te aza vraiment ezala na manière mpe aza nango te c'est ça. Wow. C'est ça. aza baguna yo oti olobela manière ayebi te so atangisaka bon ye aza pas mal ana ye bien mais eza nde aza guna nga te parce que nga moko nanu non na ozala mpe guna ye mpe te te oza guna nga te ezala nalobi te na ndenge ya mabe mais oza nde guna nga te mpona otoloba bacritère na nga awa ezala mpe te déjà couleur ebomi yo makasi ezala mpe te etika mpe ozala te tu as raison là tu as raison ezala te sololi ezala te ouais ok donc pusana awa kombo na yo na âge Jennifer, 23 ans. Jennifer, opasoli ballon pour nini? Déjà, premièrement, habillement, c'est pas c'est trop wesh. Deuxièmement, Aza Mounoko, les malbouches. Les malbouches, personnellement, la supporte en côté. Troisièmement, il a un mauvais regard. Donc, Aza n'a pas dénigré la poubelle, une pourriture. Et l'oxygène pas aussi. Voilà. Ok, merci. Oh, ok. Ser nabiso awa. Azali bajar bagu ya basi soko moni penza baseplisaka yo. Pas dans le mal, mais aza na ba critère on a lingaraté. Non. Ok, merci. To yaboye. Kombo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. O pasuli ballon po anini? Na nyonso azaka bagunanga te. Na nyonso. Benga ta lo moko. Parce que baka bagute mais ngi na ye beza eloko ni nango. Je crois que aza garçon princesse, garçon ya bekiri. Et puis aebi ko pesa moi si valeur te. On préférait ba camarade que moi si. Et puis on mona na ebi nzela nzambe te, atambula na obanga nzambe te. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Ce communisseur na biso awa. Oko approcher, moi li solo, moi bolingo. Non, mais c'est pas de makamukara lobby. Aza vraiment intéressante, mais par rapport à baguna ngana ndenge ya love penate. Ok. Makamumi bale a lobby ezanine. Bon. Nawe akoti mamwanzambe na kati. Naza païenté. Ok. Naza païenté. Et là on a ça là. Et c'est beaucoup plus de concentration. C'est une concentration makasi. Nazwara temps et à reprier. Hein? Naza nente. Ndongo lobi pe garçon princesse. Ochi dia des sextes. Garçon et puis princesse. Princesse a mobilité. Moi si. Et Kiri, non. Na mtawe Kiri te. Ok. Hein? Na liste na nga ba master ba komi kutata 10 te. Ok, merci. Topusana awaboye. Kombo na âge? Kombo nanga Bios, naza na 25 ans. Merci. Et puis, au pasoli ballon po anini? Bon, nga na pasoli ballon nanga, premièrement, comme tout à l'heure na ote koloba linga mibala mikuse. Wana remeza look esika na telema. Na linga mibala mikuse puis atonda. J'aime quand on a otambola funa za remarquable tina musika. Ke wana moi sorta moi loko moi mukuse. C'est ça. OK. Ils ont deux filles dans sa papa abiso. Okay. Merci beaucoup. Merci. Ser Nabiso awa. Des filles, hein? Ba guna yo ba jara baso lingaka. Na couleur c'est bon. Couleur bena kitoko. Couleur nanga bena ngo. Mais na taille ndete. C'est bien chargé, il n'y a pas de bouchou dedans. Waouh. Eh, bino baba si boza boy, makasi na bino za na sima. Il n'y a pas de bouchou. Non non. Na sima li boum. C'est moins important makasi te. Hein? C'est important makasi te. Si manabi no wana. C'est important makasi te. Yango nde makambo. Yango nde fan sa palais. Yango de charge à Congo. Waouh. Ok, bon. Au bébé samboka. Charge à Congo dans sima. Si belezi tina kati ya pine avion. Vous comprenez? Pina mukie na Congo ezala te sauf ya vélo. Bon si go mutu ya gérer palais. C'est important te. So ki na oya za. Forme yaka.
forme yaka ozwa moto amokie aye mpe monene ya monene akiti mpe merci tozonga boye toya awa donc malheureusement mpona yo balo nyonso tu bapasuli. Oui, bapasuli mpo nga mpe namoni moto akopona te. Ok, merci. Bon, merci na ndenge oye. Oui, merci na ndenge oye na émission na biso lelo. Toko betele maboko les filles. Merci. Mobali mosusu kota tomona yo. Bonjour. Ezali pona yo. Bonjour. Tokoki kobana na kombo na yo. Oui, kombo na nga Cédric. Cédric wana âge nini? 30 ans. Et puis osala nini? Naza na sportif na athlétisme, na basket P et na salara na ministère agriculture. Ok. Nathan na libre, olinga opasanga osala nini? Enfin, comme tout sportif, souvent on a ma propre vidéo nanga on a évoluer. Na à part ça, pe musala nanga na lende la rapé pour na ko bien évoluer pour bien. Ok, merci. Soki tolobi otanga la biso ba qualité oyo lingi okutana nango na mwasi tango bozali na relation o tanga ba qualité nini? Na roko ça a été hein. Déjà il faut za kitoko. Future bonne femme aussi, intérieurement comme extérieurement aussi, ça compte. Surtout l'intérieur, paye contact à ma caisse. Merci. Par défaut, olinga kate, olingi omonate, olingi kutata ko sentir te. Pas trop ya bakanda makasi. Voilà, yangwana. Bakanda makasi te hein? Ok. Aninga rozala kimia. Ok, merci. Toya awa, to yeba pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango, to koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na plein midi, na 22 ans. Merci, o pasuli ballon pona nini? Na pasuli ballon parce que aza mwindu ngana mibali ya pembe mais ani kitoko nyonso bien. Si partout goût. Mais pour aza mwindu. Merci. Merci Nazi on peut m'abêter. Yo poza kitoko. Aza donc ezo laksaki aza bajer ya baso sepela na bango. Ouais, mais pas trop pe mingité hein parce que attends nzela boye ngana likolo ya na se. On a monité. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Sarah Merlia, na 24 ans. Merci. O pasuli ballon na yo po anini? Déjà, il est beau. Aza ba critère o na lingaka na pasuli ballon pourquoi? Parce que déjà 30 ans. Naninga ba 33 35 mata et du coup l'air babandi ko tuna ba défaut et le moko kana sepe na ontere ko bikanda parce que tu peux okoki peut ko changer moi sinayo moi ça cause à la tandingi na kanda mais la seule personne ayo ka saka mbali na o changer parce que l'air ka ko pese lo kwana ok ma be makasi mais tu es quand même tu as des qualités et tout c'est bon. Olingi o bakisa na ndenge lobaki ba défaut wana o clarifier ou bien ozo tikalaka na ndenge lobaki? Ouais, et dépendra quand on est dépendra. Je peux être au travail. Au zobenga ba air tout, na talisio que voilà non ça la boue. Mais tout le temps vous êtes toujours na simam ko na ko tu vois, beblo a bon. Les biso pe mbal netinga hier, na sepela na pour moi trotter. Donc si je comprends bien yo posa mtakanda. Donc kanda na kanda et bala na te. Non, au contraire, là c'est Camille. Ok, mais tu peux gérer. Quand on a une dépendance, on doit attaquer. C'est liquide. Mais dommage. Ah bien, t'as une belle taille. Ok, voilà. merci. Merci. Toya awaboye. Kombo na yo na âge? Kombo na Rebecca na 25 ans. Merci Rebecca. O pasuli ballon na yo pona nini? Na pasuli ballon na ngai. Donc na mona ki ya koti na bi vraiment o aza ba critère mi bal na lingaka. Aza vraiment tout vraiment akuka. Parce qu'on a passé le ballon parce que le bic y a une grande mossa silika pamba mate parce que ngana silika pamba nga tali kamba silika te na silika kaka bispe na soira tampo na limbisa siku e simbate nyango mo ina passé le ballon.
Ok, azali Rebecca azali ba choix ya basi oyo basepisaka yo? ata na ndoto te Atana? ata na ndoto te Mpo nini? ye niveau akanda na ye na yanga esimba te. Ok, merci. Merci. Toke boye, kombo na yo na âge? Kombo na Rate na 23 ans. Merci. Opasuli balono mpo nini? Na pasoli ballon mpo nga alinga mobali aza na mwa libumu ye sikoyo aza na libumu te. Mais à part wana aza na ye bien. Mais okomisa ye mpe libumu? Akoma libumu ndeni. Na biloko kolia à l'aise, non? Merci. Azali bagu ya basi oyo sepela na bango? Non aza bagulu nanga te. Mpo nini te? Aza un peu munene mwa mingi aza bagulu nanga te. Yo mpo bagu nanga te. C'est un peu ça. Ok, merci. Toya boye, kombo na yo na âge? Vani yango j'ai 23 ans. Merci Vani. Opasuli balono mpo nini? Parce que aza vraiment bajara nalingaka et puis aza vraiment bajara nga vraiment nalingaka. Mais opasuli mpo na nini? Napasoli parce que alobi aza sportif. Parce que j'aime pas les sportifs. Nabangaka. Obanga nini? Nabanga titi. Nabangaka. Merci. Vani, ce que omoni ye quelque part, opesa ye mwa temps mpona mwa lisolo? Ouais, naoyebisa ye mpe que nga aza sportif ya sport de contact te. Voilà, il y a rien à Peut-être rebang. okoloba sportif ya ndenge nini osala? Athlétisme. Naza athlète athlétisme. Et athlétisme nayebi te so oyebi. Ma course à 100 mètres, soit en Non, aza longueur. mbangu. Tout ça, c'est genre biloko bon. Après, à part ça, pays naza pe basketteur. Ok. Ouais. Na entre parenthèses, on a le bac IP. Mais à expliquer ce Na que dommage, hein. Na regretté. Non, parce que il fallait préciser bien. On a net qui toyeba. Mais ce qu'on précise quitter, c'est pour cela. On a le biquet donc sportif. Mais c'est pas trop tard. À lobby na osiko ke yaza mutaba mbango no ka vitesse. Tozongisla yo ballon? Ouais. Ouais. OK. Tozwa ballon pona Vani. Merci. Bon, tozongela yo. To continue. To koki kozwa kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Opasuli ballon no po anini? Déjà, à l'objet makambo wakanda, nous avons un impulsif. Entre parenthèses, dans la cet exemple, il y a que soit dans le boulot, elle n'a pas bien été tout ça. Parce que moi, je suis genre de femme collante. Vous comprenez? Donc, collante, quand on a collé, au moins on a essimbaté. Donc, voilà pourquoi. Mais explique ki mo muke so azana musala azana mo makambo bela ko sala so zo benga ko tia mo ba dérangement parce que collante donc j'appelle à tout moment au moni tout ça là siko yo yi supporter en outil en fait. Voilà pourquoi. OK. Azaba guna yo? Aza taille moins C. Aza mi soit bien. Aza vrai chéri. OK. Merci. Kombo na yo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Pasuli ballon na on. Expliquez biso po anini. Bon, na pasoli yango parce que le biaza mutu akanda nga pe nazalaka mutu akanda trop chaud donc ekosimba te. Ongo changer makambo na kando ndenge nini? Bazoko mabe hein. Mais il est beau, il est mignon, tout OK. Ongi ko bongisa makanda? Oui, voilà enfin eza kanda te ozokanisa wana na lobby. Peut-être aux yongo mabe. Nga na seka mingi de base. Peut-être moni ndenge na lobaki déjà en aliki voilà. So nous t'as prendre na yo, wana ndena bosi. Mais nga atako si maman wasi we. Jamais. Na osala ngote. Donc peut-être je mabe, fallait pas na expliquer très bien. Mais ozaki toko apena ta bien. Déjà miss nous paye na lobani. Voilà. Eza moi clair po na yo. Ouais, oza na chance ko zo ballon na yo. Oui? OK. Boya na ballon wana. Mon il faut expliquer bien comme ça va comprendre hein. Azane mutakana kana makasi te. Merci. Donc sana awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Bios, naza na 25 ans.
Merci Bios. Opasili ballon no poanini. Déjà, na une réponse claire, il y a un peu ça. Comme tout est là, on a collaboré avec les amis, déjà, tu as côté na ganga qui waouh, mais par rapport à taille nae et dengaïté. Voilà. Ok, merci. Sœur Nabiso Awa, Azali Bagou, Yabasi Basepisakayo? Oui, hein. Non, on y est honté. Hein. Mais après, il y a un choix na épée. Renforcer PTA pour la caca choix ou yangai. Ok, merci. Bongi? Non. Non? Merci. Tozonga Awa Kasi. Pona yo, ok. Na mama oyo ozali na ballon mi balé. Ok? Na kosenga na osikoyo soki okoki kotuna bango question. Madame mi balé. Tindaka question, to kende pa na bango pona tozo ba réponse na bango. Bozala bana bosalaka nini na vie nazaka na ba deux questions na oyeba. Ok, ça va? To kende pa na bango comme ça tozo ba réponse. Bon, combo na yo, parce que ngai ba combo et puis na ba question apesi pesa y réponse. Mon nom c'est Vani Yangou. Non, on a botité. Et puis il y a mi balé zalaki ceux qui ba lingi basala nini? Basala kanini na vie. Moi je travaille. Na nini? Supermarché. Content déjà que on s'est débrouillé déjà ça bien. Dès le mois il y a bien ma caisse na CP là. Merci beaucoup. Okay. Merci. To ya awa. Combo na yo na ba réponse na ye. Brenda, j'ai 24 ans. Na botate, na te kaka ba perruque, ba robe, ba chemise pour les filles. Okay. Merci. Bon, na osenga, tuna ba onsusu question mususu, pona e sunga yo o sala ba décision ya malamu. Donc, lo comme susu lingo ba kisa pono yeba. Na koyeba soki omitie na kati ya couple. Neti yo mwasi, oko apporter nga mbali nini en vrai. Ok. To ya awa. Réponse à la question là. Bon, la première des choses, donc, naroluka d'abord, ceux qui osent na camarades de belé, na moni ke bazo apporter le et le côté, na ko diminuer ba camarades. Ceux qui n'akuta qui na dépense trop ambiance, trop diminuer ambiance, ceux qui la dépense trop diminuer dépense, et puis na repé ça yo idée, to créer et le remords pour esunga biso. Et puis beaucoup plus, non, mais on a nzela nzambe. Ok. D'accord? Oui, on pense na eza mais il est mingi. Ok, merci. To ya awa. Et puis, na yope, pesa réponse ya ba question na ye. Non, j'ai pas compris. Oniko lo bango susu? Quand on a tout mususu. Auto tuna mususu wana ka. Ouais, ongo tuna ngoli susu. Question na eza boy. Ceux qui se décider enfin qu'on se mettre en couple. Na couple. Oko memela mbali o mitie na kasi ya couple wana na ye oko apporter les nini. Premièrement, on a au memelo, ils ont un Zambé. Et na longolo na on a vu oyo na ki kokuto yango peut-être aux qui à l'est na baninga na yo et puis na ko sala tuna écarté on na ba oyo baza mabe na tikono na ba oyo baza malam o baza ko porter un plus et c'est ça. Ça va? Non, ça va. Bon, ok. Donc, oza na ba ballon bi balé na ko pesa siko e pa na ba fi, bozali na ba question pe bolingi bozongi sela ye. Ouais, oya awa. Question angeza que après 6 ans au passera ni na vie na yo. Et est-ce que au passera pe ko bala un jour au passera pe ozala papa et famille. Donc c'est ça. Voilà. Question à Liboso Isaki Obi après Après 6 ans. Ouais. 6 ans ils ont belé. Après 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses dans la vie et puis... Ouais. Ko kanisa ko bala iza ba te belé kanisa neti biso ba mbai to kanisa ngote. Eza plus pona ba bana basi. Non, to kanisa ngope. Neti ngabwe, ne nazabwe. Déjà j'ai 30 ans. Donc nazo kanisa ngope ezo tourna nga na mutu. Donc deuxième question na yo ya ko so na pensa rappeler na koma
Père de la famille. Oui. On se prépare déjà pour un OP. La limitation, c'est l'homme sous pour se préparer plus tard. Et on a la bon père de famille. Ok, c'est ça. Ouais? Ok. To ya awa pona question mususu. Bon, na otuna kaka soki oza en couple ambition na yo ekozala nini na vie ya mwana mwasi ozovivre na ye. Ambition eza ebele. Déjà, ambition liboso déjà oh Nzambe atia na mokili. Moi si na mobali bazala ensemble. Déjà nga na portelo en plus neti na mabe oza nango na ko faire et améliorer yango. Et bon on en a bolamu. En plus déjà deuxième au Bible peut le voir fonder une famille. Et ko tchabana na pe na encadrement moko ya bien. Si évolution et kokene na terme nango. Ça va? Ok, merci. To zonga boye. Ok. Par rapport, il y a makambo yo ki awa. Ngana zali kopesa yo pik oyo. Oyo zali pona yo simba boye. Par rapport à makambo yo ki, na kosenga o pasola ballon kaka moko. Na bafi na biso mibale batikali awa. Pasola ballon oyo moni ke makamba lobi ezo seplisa yo penza te obi ozo mona ke futur ezalite. Kaka moko. Merci okoki ko tikala awa simba na yango ko tikala awa bon ozaki susu ballon et sabiso pani obomba ki yango. Bon, nabombaki ballon parce qu'il n'a sepelaki na ye. Au début, alobaki aza mutu akanda et après aye ko faire comprendre que eza pour une raison boye et j'avais vite compris. Merci. Et puis yo opasuli ballon na ye pona nini? Pasoli yango parce que bon, au début azaki un peu na moi kanda moi mingi na réponse na kolobela ngai. Un peu plus tard na mon sincérité vraiment na maloba na ye na oya a Nathalie ici que ça boyete. Yango ndina na ngana tubana. Ok, merci. Bon, tozonga lisusu awa boye. Ok, yakana biso. To telema awa soki okoki ko telema mwa ndambo awa. Ouais, pusana boye. Pusana mwa espace. Ok, bon, siko na moment oyo na kotuna soki bozali na question ya suka pona tomona soki ezali match ou bien ezali match te. Donc soki pe ba question ezali te, problème ezali te. Mais soki bozali na question tokozwa ngo siko. Oza na question? Non? Ok, et bon pona yo? Non. Ok, bon, siko nga mutu natikali na question ezali très important. Ok, na makamu nyonso tu boyoki awa na ndenge bosololi. Ezali oui ou non pona yo. Oui. Oui? Ok, merci. Et puis pona yo na ndenge tosololi, ba question tunaki ye, ba réponse apesaki yo, ezali oui ou non. Oui. Oui? Et Simbi! Merci nazo miko oyo. Moni ballon oyo. Bua kango musika kuna soko po kende musika kuna mobali zwa mwasi na yo bokende. Bobetela bango maboko. Mobali mususu kota tomona yo. Bonjour. Oui, ezali pona yo. Tokoki kobanda na kombo na yo? Kombo na nga Egide, Bobobu. Et puis, ozali na âge nini? 29 ans. Osala nini? Moi, je suis gérant et à bureau d'échange moko quelconque. Ok, merci. Na otana yo libre, olingaka kopasango kosala nini? M'amuser, hein. Kovanda, réfléchir. Kovanda na? La famille, les amis, normal. Ok, merci. Soki oza na relation na mwana mwasi ba qualité nini seplisaka yo mingi? Déjà intelligence nan, aza mayele. Mayele, savoir vivre. C'est important. Ok, merci. Et puis ba défaut olingaka ta mukiete. Lokuta. Yango des fois makasi alors. Lokuta.
Ok, bon, toya awa, ba fi misusu ba pasuli ba balon na bango, to kende toye ba pona nini, to banda awa, kombo na yo, na âge? Merci. Kombo nanga Sarah Merlia, naza na 24 ans. Merci, na ba raison au pasuli ballon. Ouais. Aza ma bête, en fait, n'a pas le ballon pourquoi? Parce qu'elle a 27 ans. Elle a 29. Et 29 ans, pardon. Ndasko yo na ba 33 matins. Par rapport à nanga on a plus déjà âge na mtoto. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, aza ma bête. Merci. Et puis azali ba gu ya basi oyo ba seplisaka yo? Ben, malheureusement non. Donc oui, ça biso po nini? Trop maquillé. Ok. Ok, merci. To ya boye. Ok, tozwaki pe susu balo moko awa, soki okoki kopesa biso kombo na yo na âge? Kombo na Plamidi, na 22 ans. Merci. O pasuli balo na yo po nini? Na mbala mwindu te. Bala mwindu te. Ape mukuse. Lukwanga. Mezo ba mibale mingi baza mikuse me ba leki yo na mulai. Kanga mulai koleka. Ok, merci. Plamidi azali bajar ya basi oyo baseplisaka yo? Ouais. Azaba genre. Ok, merci. Ok, to continue awa, kombo na yo na âge? Kombo nanga Rebecca, naza 25 ans. Merci Rebecca, o pasuli ballon na opo anini? Na pasuli ballon, aza mabete. Aza kitoko, mais namoni nda aza kimia. Nga alinga mbala za mwa boye, po nga mo pe naza boye. Po makamuso bandoko osenga nga ngota bando mema okana ndenga kimia, sunga nalinga mo mbala za mwa, ngolo yenge, ndenga nazali. Oui, c'est un peu ça, oza na mabete. Merci. Azali bajar, bagu ya basi olingaka? Te. Ok, pona nite? Trop maquillé. Ok, merci. Ok, merci. To continue boye. Kombo na yo na âge? Kombo na Rate na 23 ans. Merci. O pasuli ballon na opo anini? Na lobenga alinga mobala za na mwa libumu. Aza libumu. Mais aza mabete. Mais nazo mona mwa libumu eza wana? Eza te. Ya boye te ezala koleka. Koleka. Ok, merci. Azali bajar na yo? Bon, pas vraiment. Aza pas mal, mais... Accoutrement, ne sait pas si Ok, merci. To yaboye. Kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Et puis, au pasuli ballon na opo anini? Déjà, mon anaza mukuse parce que là, ti sabo ya montante. Et puis, hormis ça, c'est vraiment ça parce qu'il est court, mais il est beau, il est pas mal. Oza molai ndenge nini? 1m75. Et bon yo? 1m67. Aka mulai na. Si, mais quand j'ai vu ce qu'il a mis au Alati, ça prouve directement qu'il n'est pas vraiment élancé. Donc, on est thématicien. Ok, merci. Azali bajar yabasi oyo osepla na bango te. Pour la nini te? Taille. Taille bien te. Ok, merci. To continue boye. Kombo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Au pasuli blanc na opo anini? Na passion parce que aza bagu nanga te. Na ndenge nini? Il est beau. Bagu nanga te couleur, taille, non. Ok, merci. Et bon, pour na Brenda, ce qu'on monie quelque part, ok, c'est plané? Te. Accoutrement. C'est pas la style nité. C'est pas la style te? Ouais. Ok, merci. Ok, tomoni ozali na balo na yo, na koyi kotu na pona nini? Bon, la tiki balo nanga, premièrement, j'ai aimé vraiment son style. C'est vraiment stylé, c'est très propre. Et deuxièmement, il est court. Comme tout à l'heure, la fille a dit Koloba, Azam Koussé, chaussures matissées, oui, Azam Koussé. Sa couleur de peau, c'est vraiment waouh. Ok. Voilà. Ok, bon, Azali, Bajar, Yabasi, c'est plein à bango? Oui, il est lancé. Ok, bon. Donc, Amoni, Azali, Baguna yo? Oui. Ok. Siko, o ezali chance, boko y kotuna na ba question, pona e sungabino boye bana. Moi, oza, ngo banda? Pas de problème. Ok. Oza maman? Non, non. Pas encore. Ajni? 25 ans. Ok. Ça va, pour moi, ça va. Yo pose na ba question ngo zong sidae? Oui. Question nanga liboso eza osala kanini? Et deuxième question nanga ba ambition eza kanini, soza en couple. Déjà, dans un gérant, il y a
bureau de change, premièrement. Ambition comme mobile nyonso, faut stable, aux en référence moro quelconque. Moi, c'est moro qui va mon bébé qui en a référence là. Déjà, moi, je père aussi, moi, pour qui ne dit pas, dit colo et non, à zone son assez. Ok. Voilà. Donc, ça. Ok. On go back sa question, Moussoussou. C'est tout. Ça va. Ok. Bon, toi, ya awa kasi. Ça va, toi, poussa na awa. Toya awa pusana mwandambu bwe na droite na yo. Ok, donc na tunaki bino liboso kuna soki bozaki na question suka olobi oza nango te okanisi mususu te. Non, ça va. Ok, et bongo pona yo question suka eza Question suka. Ah, nayebi so tu nango mais tu eza te. Question suka eza. Tango tchana mwana bato en couple ba blague te Yo peux te ba blague te pas qu'ils te c'est du sérieux là. Ouais. Yo peux te ba blague te Non, je donne l'apparence. Non, l'apparence est souvent trompeuse aussi. Moi là tu te trompes pas. Ok. Voilà. Wow. Ok, bon, ngasiko natikali na mutuna moko pona bino mibale. A par rapport à ndenge bo sololi na makambu oyo yoki pona ndeko na biso mwasi awa pona bobima bokende ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis pona yo ndenge moko kaka a par rapport à makambu yoki ezali oui ou non? C'est oui. Et Simbi Bwaka bale wane kene musika na koza miko zwa mobali na yo zwa mwasi na yo bokende bobetela bango maboko quand même. Mobali mosusu kota tomona yo. Bonjour. Za micro oyo. Bon, to koki ko banda na kombo na yo? Honoré Mafuta. Merci. Ozana âge nini? 28 ans. Et puis osala anini? Photographe, vidéaste. Ok. Na temps libre na yo linga osala nini? Temps libre, réseaux sociaux. Réseaux sociaux? Ouais. Oko tang biso ba qualité oyo lingaka mingi sang tango zali na mwasi na relation. Ba qualité nanga na linga mingi sona na mwasi na relation eza que tovandi on prend notre temps de développer et de faire nos projets. C'est ça. Ba qualité nanga yangwana. Doba mama kasi. Ba qualité nanga eza que na vandi na mwasi nanga to penser ba projet na biso en fait. C'est ça. Ok, merci. Siko yebisa biso ba défaut oyo lingaka te. Ba défaut. Azo ton na trotter na ba réseaux sociaux. Ba défaut eza